Bonjour, bonjour, abonnez-vous sur Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois l'émission. Les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours un cas pour nous mettre la bino. Bah news nous c'est ça canatera pour nous mettre la bino. Bah surprise pour nous recevoir la bino comme ça l'année n'est ça la bino. Mélange la Vérité Universelle les news de Joyce et ça poison pour awezaka rien que la vérité. Ah le côté les karaté. Tout ça toujours à pour nous c'est ça bino. Bah abonné fidèle la Vérité Universelle. Ah naïs ça bino rien que la vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Balobi, aux émis de énergie. Je dis bonjour à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à toi Balobi et Tracy Tupamba de Paris. Je dis bonjour à toi RK. Je dis bonjour à toi Balobi Rit Omotia. Balobi par rapport à Taïla Patrona. Je dis bonjour à toi Place Ozali. Une fois encore, bonjour à toi, Balobi. Normi Bekanga porte-monnaie magique, Balobi. Hein? Porte-monnaie magique à Normi, ce que ne sera rien que euro. Dollar, je dis bonjour à toi, Divine Kavira, la maman de Manuela. Je dis bonjour à toi, Balobi. Naomi Makuiza, Élisée Mokodi, Babi Pamela. Baowa, je dis bonjour à toi, ma copine. Bonjour, la Vérité Universelle. Bonjour encore une fois. N'abonné fidèle, hein? Abonné fidèle pendant obalingaka les news de Joyce. Oh vraiment bazaka ka wana pona Joyce Tumba. Oh bazaka wana so Joyce Tumba tele loko bien babete la reste toujours maboko. So pena sala mabe babenga nga toujours pona esa te Joyce place na fallait boy. Je dis vraiment bonjour na bino nyos bon début de la semaine pona ba o ta biso na journée hein. Bon début de la semaine na bino nyos vraiment ngai Joyce Tumba na lingaka bino pe bonsoir pena o ba ta biso na poko hein. Bonsoir na bino nyos bana monde entier bonsoir. Et les news de Joyce Kanene Sarabino, le lot de la analyse, Joyce Tumba qui est na terrain. Pour na kosolola na bandeko o basele la biso banzungu pour na kosolola na bandeko basele so bambabola hein bato vraiment ba négligera bango mingi yango wana vraiment Joyce Tumba na loba ki lelo vraiment na kolobela bango bana monde entier botia bango maboko ba diaspora botelema parce que soki lelo tozwaka soki lelo poto lambesi nga nzungu bango ndi basele la biso banzungu poto sale la tambabola so courir ezate poto sale mbabola to senga bango bande ko na biso ba leli baza négliger bato ko sunga bango baza te en tout cas vraiment et ça la kinga Joyce Tumba passe na ba kité bato bazaka négliger ba négliger ka bango mingi to négliger ka bato mingi vraiment en tout cas il faut ndeka balobaka eloko nyoso tozaka toujours na besoin nango tozaka na besoin nzungu tozaka na besoin mbabola tozaka na besoin ya lutu tozaka na besoin mombo ebele faut to salela en tout cas bande konanga tokosenga d'abord aux émido na régime obimba ba me côté la biso élément wana botala ndenge bande ko balobi botala ndenge bande ko vraiment en tout cas ba sengi pe na bino bato bosunga ka soki pe bokoko sunga bango aux émido énergie na régime sa Vérité Universelle botala biso élément pour SCPX ça yote quoi bon, voilà pour ce qu'on a pas moi avant, à jamais. On dit bonjour papa. Bonjour maman. Papa Koko s'est présenté comme bon nani. Comme bonanga Bailo Ngandi Botomito Dona. Nakati esika oyo tokoko yeba d'abord nakati esika musala nwezani. Nakati esika oyo musala nazo sala awa na sala mingi mbabola sala kwa barozwa sala barbeki pona kotumbela badendo bakuise maboke nyoso eta to ba platine ya nini ya ba mapa ba keki ya kosala ba moule nyo to sala pe yango pour peut-être les hommes so sunga biso pona kosala pona musala yango papa to na kati esika to moni yo zokata d'abord ezani oyo eza trompette ba benga ngo eza mutu ya rosoir yango to sala boy na to boli madusu yango nde permettre que mayo ebwaka mai na kati bilanga yango no fa former yango oyo ninga na sala kati déjà oyo to ta déjà ne na kati boye ezo bi bana former oyo pourquoi c'est ça siko bokata bolokota na bino ka manzanza to boza mpeso bosomba manzanza te to lokota manzanza te to sombaka nde to sala ka bo nido ba 1000 ezaka ke ba déjà ba saleli bon
nido mingi mi tosalaka mingi okosa nido mpona mbabola te. Nido ezalaka mingi mpona kosala ba trompete ya ba arrosoir ya boye oyo eza nido, c'est-à-dire na mbabola boye esimba te na boye nde kopermettre mpo osalaka trompete ka mutu ya arrosoir kaka. So eza mpona mbabola kosala tola ya makasi po epermettre mpe ki mutu asalela yango na mwa mikolo ebele. Bana mabende tomona bango bakendaka kosomba biloko ekufa bayela bino yango nde awa. Bana mabende balekaka nango awa soki aleki nango so moni ki peut-être eloko oyo osepeli nango kati na biloko amemi wana boye obengi ye bosololi na yo ozwi mpe mbongo opesi ye ya tikela eloko mpe yo tika nango mpona kosala mosala. Papa depo bani musala osali bane boni na musala oyo. Déjà na expérience à peu près à 12 ans d'expérience ya Moussa déjà. Pendant 12 ans yango ne peut-être etangisanga moko ezo permettre nga pe na tangisa pe bana na futra ndako na fatuma ka munyos. Ndi na Moussa nazo sala ngoko. Tala caméra okoko yebisa gouvernement nini. Bon na yo ko yebisa gouvernement que tous appels à besoin soutien. Ndé tout ça boye soki peut-être gouvernement et ko soutenir biso. Tous les artistes, tous les gens mais tous les moyens, tous les fonds à Kukindi. So ba fonds ezala kinde peut-être que le gouvernement peut qu'on puisse les camons à charge, ba biso c'est camons normal et boype to fabriquer biloko oyo comme ça que mboko na biso peut soutenir pour na lobby. Pendant le confinement, ba essayer surtout se protéger to yo ko couteau sans cache nez, to yo couteau ka pourquoi? Bon, protection pena selon nga banda makambo e bima na lata kashine te. La protection kashine protège ka mutu te. Ata to kola ta kashine mais soki eye kaka mais protection malamu za nzambe mutu abatelaka. C'est déjà la protection. OK, merci mokolo malamu. Merci. Na bino pe para moko. Oiza calibre, oiza formé déjà. Oyo koma boy. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, tu es kokuto na kati siko koko se présenter ba tuba ba dans kombo na o peto ba kombo na nga papa Jean. Papa Jean. Papa je to kuto tala na tono mneno, tono oyo. Eza pona nini? Bon, tono e daka ba fête tantôt et sunga ba fête tantôt libala, ou bien mariage, ou bien collation, ba ko tumba ba taba, ou bien bangulu, ou bien bangombe. Bon, tout ça la dimension par dimension, tout ça les minés de makasi, tout ça peut ba moyenne, tout ça la pona et son na ba fête. Papa je to meka peto e ba est-ce que musala o vraiment papa Jean otangela ngoto yekolaka? Bon, musala na yekolinga tangela ngote, nga sala mat physique, mais quand je dis tellement que ba musala pe zate. Bon, je crois yekoli musala o dia sa musala tono. Ça musala tono o papa Jean na nini o regretera o gouvernement na biso ezo sala te pona bino ezaka nini? Bon, tu as artiste bien formé, tu peux savoir art et tol, et tu as artiste forgeron mais ba nga ko soutenir son action ba ngote parce que tu as ba matérialité, tu vois ça na force ka boya njoto tanje zo beta ma to po tourner ekangama. Je suppose yoka. Na sali parce que na force njoto mais so machine ezali, na place na beta boy. Ça machine to kangi yango na selma mo forme mais machine ezate to saka na force njoto. Parce que quand ndeni soki ba désordre biminde ba na stade so ba bimi ba désordre ndé sala mawana bosuka d'abord ndeni. Bon, suivant les ateliers moneno e ban mingi na ville Kinshasa Pongabi. Soki stade des désordre côté ba kota raté parce que les ateliers ba to basalaka. Oui. OK, okoko senga na bana mondo nti bazotala yo okoko senga bango nini? Bon, to senga ke balando e biki za musala te. Aya to la se musala, akosa musala ze bela wa to sala ba barbecue, to sala ba tono, ba bana mondo nti o bazotala yo okoko zani ba diaspora bazali banda ya mboko okoko yebisa bango nini? To nika biso batika biso pas to na sima na bango. Faut pas soutenir biso toujours na action, na ba financement même na mbongo ba machine, ba aider biso to bande ko na bango. Ko ba biso chance za la kuna, ba aider biso. Merci papa Jean Mokolo malamu. Merci pour na yo pe maman. Papa, eloko tomoni boye eza na forme ya cœur, beto koko yeba po comme forme ya cœur boye. Bosala ngo d'abord ndeni, bosala na machorni. Oui, merci maman journaliste pour la question. Ozo mona dans la cœur na forme motema. Eza linzanda pamba te eza moule. Bande ko na biso ba pâtissier. Bande ko na biso ba eza na forme motema. Donc mingi so tali na ba fête ya ba anniversaire, ba fête ya ba mariage.
basalelaka bagâteau ya minene mosusu elaka na baforme akere to forme ya bolingo kwa basalelaka bautilisaka motema oyo nde biso tosalaka bamoule oyo moule oyo ozomona oyo so okende na bamaison batekaka babiloko ya baoriginal libanda ya Congo moule oyo akere oyo ya monene oyo etekamaka likolo ya ba $20 mais ayepa na biso soko oye okozwa yango moins de 10 000 okozwa moule oyo so tozosala bamoule oyo donc oyo babengaka yango bato basalaka bagâteau wana bandeko na biso bapâtissier bayebi eza G4 basalaka pyramide donc omoni tous les 4 moule ndenge efandi boye asala gâteau ya monene oyo elandi ntango aoklasse na plateau na ye atie ya monene oyo elandi esali pyramide nde basalaka badessert bamayonnaise babiloko wana basalelaka nde bamoule oyo baya kosomba yango awa oyo mpe elandi eza mpe kaka le même aussi kaka bamoule kaka ya bagâteau baanniversaire oyo ozomona eza bapain carré bamapa carré oyo toliaka oyo omonaka bamapa carré apart oyo apain victoire mosusu ebimaka balokal baboulangerie ya lokal basombaka bamoule awa biso nde tosalaka yango donc soki osali boulangerie na yo osomba moule original lokola toza na confinement boye bato bazobima te moye okende Italie okende Afrique d'ici mpona kosomba moule eza te yaka mpa na biso wana mponga bi tosalela bamoule oyo biso tosala bamoule oyo bapain carré ozomona oyo so tolongwe awawa oyo babengaka yango moule ya Madeleine bandeko nyonso bapâtissier bayebi moule ya Madeleine omona bagâteau keke oyo babengaka bamoule ya Madeleine nde yango biso tosala awa donc biloko eza tellement ebele forme nyonso ozomona oyo so ozomona ya ron oyo oyo ezaka mpona gâteau na mapa oyo mpe eza mpe kaka gâteau anniversaire bagâteau omonaka ya ron wana basali pyramide etombwami biso nde tozosala yango te oyo eza ngongi te oyo ozomona babengaka oyo eza moule ya cornet bandeko batekaka crème oyo crème aotambola na velo na ye bazwaka eloko moko eza na lidusu lokola lipa batieli crème na kati biso nde tosalaka moule nango yango oyo nde ekendaka na bapâtissier basalaka bacornet wana donc biloko eza tellement ebele nyonso ozomona eza biloko ya pâtisserie totambola tomoni mpe misusu eza kuna oze midi salaka mosala ndenge ezalaka salaka mosala ndenge ezalaka tozotambola en tout cas awa tokomi awa oui tomoni bambabola oyo eza bambabola bandeko na biso ya basale de fête bandeko na biso oyo ya bamatanga na esika oyo ezosangisa bato bazolamba babiloko ebele mpona bamakambo mbabola ya minene biso nde tosala yango awa lokola mbabola oyo bokosalela yango na banzungu ya bamafamille bandeko ya barestaurant bambabola ya minene ezalaka nde awa biso nde tosala tomoni me kotala na mesa na wana biloko ozoteka me tomoni mbabola moko eza vraiment différent na bambabola mosusu bana poto bana monde entier botala mbabola vraiment en tout cas tomoni yango différent na bambabola mosusu tolinga toyeba d'abord mbabola na bambabola mosusu tomoni yango eza différent oyo eza mbabola ndeni mbabola oyo tozosala yango na kati totie libanga ya mabele ya argile bon tozwaka baformation moko na bandeko bautaka libanda ya Congo bamosusu bautaka France bayaka mpona koforme biso kosala mbabola oyo bon selon baexplication na bango nde bamonaki selon baexpert ya bamindele balobaki temake biso na Afrique tozokata zamba trop mpona kosalela koni na makala nde bamonaki ifo tosalela mbabola oyo mpo mbabola oyo ekokonsome makala mingi te formation tozwaki ya kosala mbabola oyo donc lutte contre la forestique bato bakata zamba mingi te bamama basalelaka makala mokie atie makala nde mokie me akolamba biloko ebele po libango eza ebomba moto ekembala moko na kati ya nzungu nde nsima kosala baformation wana bato mosusu mpe basalaka na baentreprise wana bato mosusu nde basalaka na bango na basite lokola mpe toza na bana bazosala awa na kati ya tele tozosala mbabola tobenga yango foyer amélioré donc mwa makala moke kolamba babiloko ebele donc kombo nango foyer amélioré. Merci papa. Nini so etikala expliquer biso bosala ebele mpe toza na arrosoir bandeko na biso ya agriculture bandeko agriculture basalelaka mingi baarrosoir so okendaka bajardinier basalelaka arrosoir esalama awa na pongabi so oye na pongabi ozala tomona mpe bato banéglige yango mpe mingi arrosoir bato banéglige yango bayebi te arrosoir ya plastique na ya tole eza différent parce que oyo so ekufi okoya tokobongisa so etoboki to ebukani oyo tokobongisa yango mais oyo ya plastique so epanzani bobwaki mais oyo tobongisaka yango bato bayebi valeur ya agriculture bayebi makambo ya bilanga basalelaka arrosoir oyo papa totiki okoba na mosala biso mpe tozokontinue kaka na kati ya mosala kani naesaka bino vérité universelle ezalaka mpona komemela bino bavérité mpona komemela bino banews nyonso oyo vraiment ezalaka na terrain voilà alia nasekaka boye mpo naza na kanda te
Pona, je dis bonjour à toi, hein, babi, mon superviseur, papi, au Congo, lui, confie son potier, papa, tout ça, toujours, quand on a pu dans ça, bino, vraiment, boyoki, n'enge bandeko na biso, vraiment, basengi, baza négligé. Pourquoi bazo négligé, bango? Parce que, mboka na biso, batala na bon makambo. Batalaka vraiment makambo, bato, basala bambabola, mais ceux qui ont besoin de babola, tu sais, quand on a besoin de poto saler la bamba. Et si on a besoin de il faut balober là. Et si on a besoin il faut pas ça la boue. Eh ben de qu'on a pas dans le monde entier. Balobi va abonner fidèle pour ça là quelque chose pour le gouvernement. Pour la carte côté musubote la pimpe no bandeko ba ça bamba bola. Bote pino bandeko vraiment ba ça rapport. Toza na besoin na bango. Ceux qui bango te toza na posa nzumuté. Hein Junior, Gigi de Love, je dis bonjour à toi. Ceux qui ont besoin de bango poto to lambela. Poto toza posa ça na nzungu. Toza na besoin bato ba ça ka nzungu. So to na posa to tumba poisson, toza na besoin tumbeli. Bato ba sele la biso musala wana sko baza négligé. Gouvernement botela makambo nyoso. Botela katenga ngambu boko ngamte. Botela bato ba sele la biso. Ba congélateur bato pi ba tele so ba frayon so ki frayon sili. Basa négligé pourquoi? Comment on a battu tout couteau à boya na ki kuluna, à boya ça qui kuluna, nsiba na ka sala ne ka musala wana et tout. Mais ministre beta bango kara. Ba député ba beta bango kara. Ba net ba bango nyus ba au sens que total akamba kam susu. Ndeti ba makamba boy. Il faut bocha ngoka. Il faut bocha ngoka. Ndeti déjà le long nakit pour na conformer bana monde tu bino le botal rabiso lipe comme na 300 fois lipe à 200 francs. Aïe. Tozo kende wa pipe tozo koma côté ni. Gouvernement bo meka ko aider biso. To le lipe mingi pasi e komi makasi. Ta bande ko vraiment bo sa musala. Musala bazo sala ezana un musala ya makasi. Pembeni ya terrasse munene. Terrasse wana soki botelengo même pas dans les terrasse munene za tana. Donc bachaka ngo kutu kate. To ebite place na bambula so ebeti so place na chola ka oui. Parce que la ponga bien déjà zaka que ceux qui ba yibi yo so ba continuer terrasse na ba kei. Pourquoi pas qu'on soit idée que moi et le quoi n'a pas pu son moi valeur bo sala longo misala bo longo li ba fulu po ba to boka ka ba fulu wana. Tifoide aussi la ndeni. Tifoide e ko sila ndenge nini. Terrasse munene bongo bangungi banzinzi bandeko ba osaka wana balia kapote zana so azu pose na ana pesa muso lela te moi boule na fufé pas mère na restaurant aller kawana on est donc baza négligé na façon ba konzi so pour mekape ko talela biso likambo wana en tout cas et ça la moi bien bandeko na biso basala vraiment musala oyo ba se retrouver ba mon appel que oui gouvernement peut comme côté ndeti papa na muso abeti lisolo wana 12 ans 12 ans, hein? 12 ans. Na 12 ans, na botala vraiment des moutazali. Ah bah non, on a âge niti koko mana ki mkolobo. Autour na pe souvenir à malonga loba et le roté. Mais moussa la passe. Na bamboka musuto mona gouvernement priera batu nyonso. Muto nyonso sara musala malamu gouvernement priera. Mais biso gouvernement na biso foot oyamba. Nini oyamba mais c'est comme na bamaka mususu da bozo bangote. Wala nga just tumane na lobi benzema de la presse. Oui. Gouvernement n'a bu c'était la kama sous gouvernement n'a bu c'était la makapo ezate ke oye ko kipe ko ndeti bato basala banzungu boye sanga so gouvernement sungi bango alukeli bango ka moi espace membre atie bango kuna o mate que ça maman bien par exemple so ko ça la place basala aboki na foyer wana na foyer membre ezara wana ezara uniquement ka pour bato basala bambabola pour bato basala banzungu oui et ça la bien comme ça vous tout là ça pour ça mbabola kitimba moi kuna talaba na bama bendana nde ba ko leka na ba quartier o mona mutu souvent kimbabola ya reche kufa amonika ma bendena osomba asombi ayesko et même après ki moyibi parce que bana bama bendana pe so ba yepe na ba loyenge bende ba kota pe na ba mapango boyo so ba kute na ketchino ba kenango ba kute na téléphone no ba kenango mais yo sikole rote ko eza que ozo top so sana Réchon na mon bossel la dessous au lingaka te moi et puis soit 3000 fois 2000 fois mais bungi si squelo comme tout ya. Ah oui. La vérité parce que le bar rien que la vérité biso a le côté zaraté. Oui. Ah rien que la vérité pour le côté n'est sikate. Oh,
kokitana na bonde to kitaka bongo la terre en tout cas bande kolanga bon meka pe ko aider ba diaspora papa na vraiment pesi numéro na ye bo sunga bango en tout cas vraiment ça fait mal ba biloko pe comme on a mboko lo kwa RDC ça vraiment pas si makasi et ça la passe makasi. Merci beaucoup la bino nyonso ba abonné fidèle à Vérité Universelle na lingaka kala bo s'abonner hein bo s'abonner babi makamba sikeye ma ya sika biloko nyonso sika pour ezaka rien que la vérité à le côté les kakaté parce que to yaka pour non sala la bino musala pour no se pesa bino donc to lingaka vraiment la bo tali vidéo au partager liker commentaire bo s'abonner bon ma pour Vérité Universelle et na biloko sika Vérité Universelle et na ba émission sika Vérité Universelle et na mpepe nango pe sika ah oui. Je dis merci déjà parce que signaler la régie que Minute et Coqui. Je dis merci beaucoup à mon caméraman Babi Ozemi de Énergie Mobile à Bafassé. Je dis merci à mon boss Maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis merci beaucoup à toi Balobi hein Tracy Tupamba de Paris moi ça la Minou. Merci beaucoup à toi Balobi hein RK. Merci à toi Rit au mot par rapport à taille. À la patronne, je dis merci beaucoup à toi Divine Kavira, la maman de Manuela. Merci à toi Normi Makouze, merci à toi Élisée Mokoni, merci à toi Pamela Baoua, Babi la star, fille au man, aïe ma copine privée personnelle, merci la Binonis Bolinga Vérité Universelle, merci na abonné fidèle à Vérité Universelle, merci na Batonis Bolinga Joyce Tumba, autrement Benzema de la presse, Azaraka toujours wana pour nos constats de la Bino Musala, pour nos quitter le terrain, pour nos bébé information sont vraiment réelles, peu vrai, pour awa. Rien que la vérité. Quand le moment, les acquis y a Bino Joyce Tumba Benzema de la presse. Le long la quitté qui n'atteint pas notre soir na batonio sur basa kabambabula. Là ba noko na ba papa na baleki onyo sur basa kamusala en tout cas passe na motema parce que baza ko déclarer car que gouvernement est occupé bangote. Dès qu'on a ça comme YouTube et ça poubelle tout ça pour nous ça musana biso soki yo monique oya YouTube pour le ça ba aventure ah maman changer musala comment on a ta commerçante comment on a ta commerçant pour bisonde ah vraiment to ya kapuna ça musana biso ciao ngana bino to kutene mission sika bye.